Voilà, balandi ya fantastique info télévision partout bozolanda biso topesi bino mbote mbote tozali toujours na cadre ya kosala badécouverte mpe na cadre surtout ya kosensibiliser congolais nyonso esika yazwami ya koyeba importance ya agriculture, mais nous parlons plus de l'agriculture rentable oyo tobengaka agribusiness. Voilà, votre humble serviteur, Lucien Bokite, azwami na kati ya ville province ya Kinshasa. Esika tozwami awa, bozomona ba paysage na kati ya commune ya Nsele, et précisément na kati ya village ya Mabwe. Nayaki kosala suivi ya mosala oyo napesaki ba papa na biso ya lokumu awa. Namoni ye ayebaki te na oyamela mosika, namoni azosala mosala. Vraiment papa nalingi napesa yo félicitation. Vraiment omarke nga mingi komona ndenge ozali vraiment na persévérance na dynamique mpe na force ya kosala mosala soki bapapa lokola bino bazalaki ata 5 na congo na makambo etali bilanga, je crois il y aura tolingi tozwa vraiment révolution na kati ya bilanga. Vraiment nzambe apambola yo, namoni olembi otravaille mingi na kozala ta ebele te napusana ye kaka omona kongo na ndenge ezosala mosala. Malgré l'air, vous êtes toujours la patience, vous dérangez ngate, vous osala mosala vraiment. D'abord, na le tournoi micro. Bonne santé. Santé eza mwa bien papa. Le kolesala kinde ne siko zokaki. Te esika nazokaki natiaki kisiko naza nanga bien. Yango na ye kosala mbala. Tozalaki na mama lobi me ye lelo akelo na nguba kuna mosika. Nayaki nga moko. Na mama moko lisusu nzusi mosusu wana. Mama mbombo. Wo mosusu te wana mbombo ya ngai. Wana mosusu azalaki wana ajongi. Bon, tozalaki na ba mama oyo basalaki 4 parcelles wana. Basilisi. Nani ameziraki 4 wana ekokaki bien. Vraiment, moi, ozo ko ipate ngai. Nous, on a joué équipe à Boété, ça fait vraiment des descentes sur les terrains. Pour nous repérer à misala, mais nous, on a joué équipe Moroté Oyo. Bon marquing à lokola bino. Boza vraiment patient. Bo sala mosala. Na lolenge ozali opesi nga confiance. Oyebi ngai te, mais opesi nga confiance. Ozosala toujours mosala. Na ye napesi mbongo na avancé na bina roya. Vraiment félicitations papa. Merci papa. Alors pour le makambo etali vraiment ndenge ozokaki na ye na bakisi, donc je crois peut-être na opesa yango mpona emeka kosunga yo mpona koyeba ndenge nini okozwa mwa soin parce que markaki nga komona ndenge ozokaki bongo. Donc vraiment alors mosala ezoleka ndenge mosala ezoleka nango très bien. Tomeziraki ngai total nyonso il faut ezala 14 piquet. Etikali kaka to bafinissage quand là on va parceller par cadre parcelle, c'est-à-dire bino na mama bosali ba 20 sur 20, c'est-à-dire ba 400 mètres carrés fois 20 fois 14. 20 mètres carrés fois 14 hein. Etikali bafinissage etikali non 400 mètres carrés fois 14. 20 sur 20 fois 14. etikali ndambo wana eza wana na oyo na oyo soki lobi na lobi kuna alo esili nyonso. Wow. Mais détermination on ezali ndenge nini komona yo papa oyo ebele na age na baza déjà na retraite mais kasi yo molende ozo travailler pe na mosala ozolandela nanga mosala malembe ozolongola ba racine. Donc soki na tracteur on allait faire labour mais osalela nga na labour na exage ya kolongola biloko ya mike vraiment motivation na yo euti na nini? Vraiment papa, c'est-à-dire que comme mosala tomesana banda bomwana banda bomwana. Alors ndenge nasalaka mosala yanga moko nakosala pe oyo opesi ngai mpo nayebi ke lifutu na ngai ekouta wana moyen nabebisa eza te. Alors yango esengeli kaka mosala tosala malamu eloko tozozela bouture na masango eya mpo tolona déjà avant ezala retard te. Mais natindaki ndambo masango na ye te ekomaki te masango. Bandeko bazosala masipa lere toyaki lobi kuna bayebisi biso ke toloni ndambo masango kuna me eza ndambo ekomi nano ata kote oyo te terrain eza monene ekoki nano te ata moke. Non tokobakisa yango tokobakisa mpona ekoka vraiment et napesi oyo lisusu félicitation. Moi nazalaka tellement ouvert soki eloko ezali mabe nabengi yango mabe so namoni eloko ya kitoko makasi eza ma kitoko ma donc omoni fo tolona bouture ya manioko awa totie na maïs na période oyo tozali. Alors nga nayaki mpe na ba arbre fruitier oyo nalingi nalakisa yo eza kuna nayaki nango nalingaki vraiment yo kaka papa ozala vraiment ozwela nga lisusu suivi ya kolonela nga banzete wana ekozala malamu mwana yebi te soki okondima offre ndenge napesa lisusu malgré eza mosala
tokoboya te oyo lokola totikala na biso moke tosilisa awa na place wana azolakisa kuna na se na awa soki mama tozalaka lelo toye lobi mpe toye wana esili nango okopesa banzete wana olakisi ngai bisika nini nga nazopesa kaka bano technique non c'est-à-dire ndenge nalingi elonela yango baécartement na yango voilà mpe naye na expérience ya bamanga mosusu nazwa yango deja etelaki ekweyaki naza na technique mo nalingi nasala expérience awa yo koyede ngai mpona osalela ngai yango sava problème eza te papa eza mosala na biso ya congo kolia ya biso nyonso manga soki eteli yo kolia nyonso te yo moto moko oyo naye nango naye na ba tobengaka yango na lingala nini tobengaka mapela naye na mapela naye na mundenge naye na safu bon naye mpe donc banzete ya safutier nde tobengaka na baavocatier na banzete mpe ya kokoti oyo nalingi tolona awa vraiment bon donc mpona expérience naye nango 5 d'abord mpona totala ndenge nini ekendela le fait ke boloni nini savocatier il faut ezala pembeni na mai safutier savocatier oyo ebotaka bavoka ezali safu ezali safu mpe ezali wana ifo tokende pembeni na mai kuna wana mpona safu safu toliaka tokokete moke pembeni na mai kote bazosala mazepi me mwa likolo moke tobandi kotia mabulu tobandi kotia toloni yango bon nini lisusu kokoti ekipaka nango tata na isobe ebotaka nango kaka bien nini lisusu naye mpe na mapela nzeta mapela na mundenge mundenge oyo ezalaka tobambuma wana nayebi yango wana mpe esika botimoli libulu botie bafime ebele boloni yango ekokende yango bien voilà yango naye déjà mpona to banzete ezalaka pembeni mais to amande batrou tokosalela yango totietite babiloko tokotia apres tolondoli yango mpasi namonaki na terrain ya mama zoya awa aza kaka na nzete ya mange moko oyo eza mpe na ndelu na ye alors soki tokokaki mpe kopropose babiloko mosusu elingaki ezala malamu c'est ça eza bien vraiment likambo nini ya kobakisa tokolona yango mokolo nini lelo te mokolo nini so oloni lelo déjà mpona expérience na ngai en fait mpona kosala preuve ça va beaucoup m'arranger mais soki omoni ke fatigue ezwi yo olobi ata jour mosusu ekoderange te ça va lobi na ntongo avant tosala mosala oyo nga na koya totie banzete wana kuna nalingi esika elonani ezala vraiment na bopeto ezala na bopeto mpe kotia yango banzete nzete mpona kokimisa biloko mosusu ekoki kolia yango liboso tokolongola nera tosali boye tolongoli baracine nyonso tolongoli baracine nyonso place wana esika mpo ezala mwa fertile ko tozwi bafimie totie sorte matiti totie tokundi yango kaka bongo ti tozokende voilà merci beaucoup na ozwa temps ebele te namoni déjà olembi otravaille mingi ozali moto voilà merci très cher abonné de Fantastique Info lea tozolobaka makambo batracteur ezali vraiment mpasi komona batracteur na limité na échangeur evandi na yango awawa biso tozokemba mpona kosala labour donc soki oza na congo boye lokola papa se dispose te yebaki orate campagne agricole campagne ya année oyo ya 2024 2025 bandeko ministre a lancé campagne mais kasi akangi batracteur evandi kaka na kati wana nayebi te lancement ya tracteur yango banani bakosalela yango or il fallait kodisposer na baorganisme to baorganisation oyo tozali en fait que tosala misala vraiment lancement ya campagne mais vous gardez encore les matériels ça fait très mal alors biso tokozela mbela wana te tobandaki déjà mosala awawa tobozomona toza na nsele nous avons déjà commencé à travailler bapapa baza kose coupe na 1000 morceaux mpona kopesa meilleur de bango ya bango moko omoni labo ndenge esalami awa mo etando nyonso bozomona ya monene oyo ata tracteur moko eleki te ni motoculteur mais kaka na maboko bapapa oyo bapesi bolingo na bango awa na kati ya terrain tika ete nzambe apambola balandi nyonso ya Fantastique Info Télévision c'est toujours votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokito tozosenga na bandeko nyonso bozolanda biso oyo bozosepela na mosala tozosala toza na besoin ya soutien na bino bozela ya soutien na bino tobozela te ke non bomonaka totuna so bavideo te bano tuna le pourquoi on a besoin na basoutien na forme nyonso mpona tomeka mpe koaméliorer mosala oyo tozosala c'est pas facile déjà ya kokitaka na bamilie boye kosalaka bavideo kolobela quel que soit les montants eza kopese te vraiment na sacrifice oyo tosalaka alors toza na besoin ya koaméliorer mosala tozosala esengeli biso vraiment bamoyen
na bandenge nyonso vraiment. Soki osimbama kolandaka ba vidéo na biso, on a besoin ya lisungi na yo, sunga biso, tozana ba moyen nyonso okopesa biso quelque chose, ezala mbongo, ezala matériel, tokozwa yango mpona koaméliorer qualité ya mosala na biso, pe ba connaissance parce que nous voulons aussi ya ko continuer kosala ba recherche, kokomela kokende partout, koyeba mpe mosala nini esika nini mosala ezosala malamu, pourquoi réussite ezali wana. En fait tomemela bino na kati ya chaîne, toza na besoin ya lisungi na bino wana toyebisi bino vraiment kosunga biso mpona tomeka koavance na mosala oyo tozosala ezala ma malamu vraiment. Nzambe akozanga te kopambola bino, tokutani mbala ya nsima. Bye. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation de produits frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble au salade, bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.